Merci Nabalani Nyonso à Tokomi Wapi, Eza Oabino et Penge Fofana, représentant valable à Tokomi Wapi. Namoni na caméra, mon amboka Djema Kesela, na machine namoni Amon Suluba qui manixe Kembolo, Yemoko initiateur à Tokomi Wapi, honorable Eliezer Tambwe. Nazana Esengo, na se retrouvé na siège à Senko, na ebi lolenge to bangungi, banini et biso awa. Je me rappelle encore le jour où tu en as Etienne Tshisekedi. B50, Mukongwa Koba, les jours aya awa, pour nous la place au dialogue à Saint-Sylvestre et Salama. Wana ba politicien congolais bazana oya, bazana kojo. Batu bazo rêvé que dialogue est Salama ti. Mais biso de souffra awa. Yango moment ekoki siko parce que na Congo journaliste ça sous na valeur te, ba plateau ba télévision et ça sous na ba valeur te. Parce que ça batu ba bosani keno lelo président Félix ça fruit à combat et c'est là qui papa naé asala UDPS et c'est là qui papa naé akufa pouvoir ouais ça pouvoir et sengoté et ça pouvoir ya makila okomona ba Rossi Mukendi ba Kapangala ba journaliste ba Kangama ba Peter Chani ba Eliezer Tambwe Kangama ba Djema Kesela lelo mwana mboka Frank Diongo héros vivant azongi na salle ya Senko. Parce que place oyo, balobaka keno aussi otatozo solo là, aussi ota esengeli babimisa ba détenu politique. Yango bomona ta même na 100 jours, président lobaka liberté, il y a mon amboka Frank Diongo na échangeur. Pe population baloba bis, pe azongela sorti ya Eugène Diomindonga là na mon amboka Frank Diongo. Po bango balobela ka makambo ya élection. Yango bakanga maka. Mais lelo et là, Konini etindi mon amboka Frank Diongo aloba. Après une année, le mon amboka Frank Diongo a préféré ko bima na silence. Ko yebisa bato o eza na kati na ye. Po libumeza sandukuti. Yango na kosenga bolando arrivé ya mon amboka Frank Diongo. Pe na sale alobi nini. Bolanda image. Messieurs, mesdames de la presse, distingués invités, chers combattants, cadres, membres du MFB, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de voir très nombreux pour répondre à notre invitation. C'est donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Je remercie également les propriétaires de cette salle qui nous ont accordé de sorte que nous puissions faire cet échange. L'exercice que nous allons tout de suite là nous livrer, c'est un exercice démocratique. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire du combat pour la démocratie, pour la liberté, pour l'état de droit et la défense de la mère patrie, la RDC. Cette journée sera donc inscrite dans les annales de notre histoire. C'est un très grand jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui?
Et pourquoi la journée d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer que ça fait plus qu'un an, à peu près un an, que nous n'avons jamais eu d'échange entre la presse et l'honorable Fonton. Il s'agit de lire un message que nous avons rédigé. Normalement, on ne pouvait pas avoir des questions. Et le message sera considéré comme un message écrit. Alors, je vais commencer sans tenir compte de l'ordre tel que j'ai énuméré. Je vais commencer par la question de la démocratie. Je vous ai dit que le MLP, à travers son président, nous avons participé à toutes les grandes réunions où on a parlé du Congo. Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance sont très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantées, les taux de croissance même les plus élevés de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'elle aurait tombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je vais être très bref et sommaire, je vois tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas dans les économies. Après 62 d'indépendance, après 62 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça se publie par le programme Action mondiale, les programmes, les programmes Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous trouverez que en 2018, le Congo avait 13 millions des Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc comprenez pas. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, vous trouvez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la queue de tout. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration
le climat des affaires et l'attractivité des investissements. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration des climats des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, que les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice, il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, et bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de pays. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le monde des affaires. J'ai cité, parce que je ne peux pas tout citer, parce que j'ai dit dans l'économisation des indices, des indicateurs, ceux qui vont lire pour des questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle d'éducation, mais nos enfants qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse qui doit, une jeunesse des éponges, qui doit absorber? Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité du danger et prendre son avenir en main? Une jeunesse empathique et observatoire. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 50% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de notre pays, cela que nous avons pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du dialogue. Il fallait mettre dans la Constitution. Obligatoire, l'école primaire, obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison, rentrent dans l'école, rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation.
C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème du contenu du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la qualité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés, vous aurez quelle qualité de l'éducation des enfants? C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également, comment on traite les nouvelles unités? Les enseignants nouvelles unités qui enseignent, qui attendent leur mécanisation, les gens qu'on donne qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Voilà. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, les mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on lève d'un coup pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin qui devons prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer à nous effacer. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électorale et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vais parler des matériels didactiques, des salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la paix, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue étrangère, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, il n'y a pas de temps. Mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e. C'est-à-dire que 2e secondaire dans l'ancienne version. Considérant tout cela comme l'enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer à y avoir métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà
autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on va désactiver, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ce niveau pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Étienne Tshisekedi. Mon maître, qui souhaite être libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente, dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLD s'oppose radicalement au vote électronique. Quatrième résolution. Le MLD, avec la jeunesse congolaise, a s'envolé massivement dans l'armée afin de défendre notre belle patrie. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux. Voilà. Les orientations du MLP au peuple congolais rappellent au peuple congolais de se rappeler que la défense de notre patrie et de la démocratie a toujours été sacrée pour nous, surtout quand notre destin est menacé comme maintenant. 2. Le sentiment patriotique acquis nous pousse toujours à la résistance mobilisée contre la nouvelle dictature, la balkanisation et l'occupation de notre pays par les forces étrangères de Rwanda et consorts, avec la complicité de certains nationaux. Car le résultat de notre combat, vos sacrifices endurés, vous, notre peuple, et les nôtres sont sacrés. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face des antivaleurs, les analyser objectivement, les changer et les faire basculer. En nous éloignant radicalement du fanatisme avec du tribalisme, du sensationnalisme qui sont des vecteurs antipathiques et anti-changement réel. 3. Les riches expériences et traditions de nos ancêtres, de nos pères fondateurs de notre indépendance et de notre démocratie nous poussent à nous unir, nous rassembler autour de l'idéal, des programmes, des valeurs et des principes communs.
Voilà, faut on va pas là. Masolo ya lelo etali te libale eteli ya liboso etali parti na biso epi tosalaki yango ki lelo tozokamba mboka te. Eske toza nzela malamu to toza nzela mabe? Tozongaki biso moko na NLP totali nzela malamu toyekoli yango totali oyo na kolingwela awa oyo bato baki koyoka oyo na kolingwela te eza biso moko na kati ya parti oyo te koyebisa bino na mikalo tozi eyali te toza na nzela malamu toza na nzela ya lumumba ya kofela mboka toza na nzela ya papa Etienne Tshisekedi aza maître na biso tondimi kocontinue na likuma na bango mpona démocratie mpona état de droit na liboso yango wana mpe tozwi bamikano mpona parti topesa bino yango eteni ya mibale ezali ndenge moko ezokamba totali makambo oyo totali ndenge moko ezokamba natali par exemple Kakisa mambo etali vi ya bato leta azoloba te bazwi musolo ebele ekwaki na kesa mita bazoloba te mbongo mpe emati makasi me totali talo ya biloko talo ya mai talo ya courant estce mai epesamaka kolia epesamaka pri ya makisi talo ya biloko ya kolia ezokokanga te na ndenge ezoloba mwana totali yango ezokokana te kotala mambo etali etongeli ya bisika etongeli ya mboka nazwi ndakisa programme ya 100 jours ifali kotonga bahôpitaux baécole baclasse estce esalami batosi mibeko ya mboka to batosi te naye kotala mpe port ya monene wana ifo kotonga na banana na océan natali yango mpe nayokoli yango naye kotala mpe projet ya 145 territoire est-ce que projet misato wana etosi mibeko leta akoganye pepe kwa bakoganye nyonso misatu ezali makanisi ya mabe mpona kokosa population lokola ngonga nalobi mingi na kozongela yango na baémission mpona zongisa na lingala donc projet nyonso misato wana eza mabe eza projet ya malamu makanisi ya malamu me ndenge basaleli yango ebuki mibeko ezali lokola mpona kozwa mosolo ya mboka mpona kotia na mabinga ya bato port ano profonde ya banana eza ndenge nini eyali société ya bato bauti na Dubai na société oyo ya Congo l'état congolais na 30% bato ya Dubai wana 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyonso. Projet eza ya 1,3 milliard de dollars. Mais ndenge eza wana na projet wana soko tale komi ya modèle wana okopesa mutu te na bengi pakala yaka na peso marché wana. Mibeko ya mboka esengi te, il faut kobekisa bato ya mokili mobimba pona kotala aza makanisa malamu oyo mboka ko profiter nango. Basala yango te babuka mibeko ya mboka. Donc bapesi ba copain bato bayebi o bapesi ba commission ba corruption. Donc soko osali projet o babinga na poto de gré à gré. C'est-à-dire que projet comme na modèle en bon modèle wana et kopesi mutu obeleli te
que ba société nyonso na linga sali kambo boya oyo aza makanisa malamu nde akozwa mibeko esali basali yango te nde soupçon ya corruption na détournement eza na kati na contrat yango eza contrat ya 50 ans boyeba yango 50 ans na contrat wana l'état congolais aza na droit te soko mutu wana aza na mbongo te aluka mutu mususu toza droit wana te donc soko ye aza na mbongo te atikali kaka na yango kaka ye kaka problème toza na yango eza nini na makambo apora ya ono profonde nani akotonga mpona komutu atonga yango il faut atosa mibeko nani akogere yango nani akoexploite yango mutu na monene yango wana bokosala projet ya 50 ans te boexplike na bato te et puis bopesi na bacamarade na bacopain na barelation privée d'ailleurs mwasi wana mumba ya portefeuille na ntango ya kala boye kosinya yango abi contrat eza contrat léonais eza contrat ezoyiba l'état ezoprofite na Congo te yango nde ntango nayekoli dossier wana mokano tozwi kuna pano profonde ndenge basango etongama te etelema bazongela makambo yango na kobenga bato nyonso ya mokili mobimba toyeba batosa mibeko nani aki kozwa mpo wana andoko atonga yango ndenge basala na liboso eza na esprit ya mabe ya kimoyibi il faut batelemisa yango mpo etosi mibeko ya mboka te wana mpona no profonde ya banana makambo etali 100 jours boyebika makambo 100 jours bato bazoloba yango malamu bazozwa mpe mingi mpe elobama mingi makambo ya 100 jours ekotikala bongo te parce que nayesi bino yake population baza na nzala baza na chômage misala eza te bafonctionnaire bazofuta malamu te bansere bazofuta malamu te il faut koloba bisika nyonso mbongo ezali ezonga na leta mpo vi ya bana mboka ebongwana ebonga tous les temps naza kotambola na papa Tshisekedi azokesaka likambo moko ntina kokufa na kondima te kongo eza pays riche na peuple pauvre wana maloba ya kondo Etienne Tshisekedi lokola aza na makolo na ye na nzela na ye il faut nayebisa bino aza koloba tous les jours le respect de texte so botosi mibeko te bokozala kona bino wana makambo etali mpona no profonde ya banana dosilisi wana na utolo makambo ya 100 jours projet ya 100 jours ezali na 497 millions de dollars le président de la république alobaki yango emongo na parlement Nicolas Kazadi azaki coordonnateur nango alobaki yango na yango donc na septembre 2019 216 millions de dollars ebimaki mpona projet ya 100 jours mais awa lelo bato bazokanisa makambo ya 57-58 millions de dollars esalamaka procès toyebi ke procès wana bato tu baza akite bakondana mutu te mais bayebisi biso te mbongo ekenda wapi moto mona azali condamné juge yani atiki mwasi na bana yeka moto aza condamné amora kufa na ye mpona makambo ya 100 jours nde na yango mambo etali 100 jours likanisi ya parti eza boye dossier ya 100 jours compteur à 0 ebandi nanu te na yango donc tosengi na l'état na gouvernement bapesa mbongo na autorité de régulation des médias pardon régulation des marchés à RMP de sorte que ye abengisa bato ya mokili mobimba babenga yango appel d'offre international baya kosala audit ya projet ya 100 jours so basala audit ya projet ya 100 jours nde tokoyeba bapublie rapport na yango nde tokoyeba nani asalaka nini nde toyeba est-ce que détournement esalamaki est-ce que moyibi esalamaki est-ce que batosaki mibeko ndenge bapesaki bato bamarché wana donc nde procès nde décision nde yango wana mambo etali 145 territoire ebuki mibeko basalaka yango bongo te lokola nalobaki mingi ifo ozwaka yango eza kaka kombo ya sika ya révolution ya modernité kombo ya sika ya 5 chantier boyebi ke ebanda wapi esuka wapi ekozala mpe bongo ndenge yango kaka mambo etali classe ya bana biso ntango tokomaka constitution
tolingaki ke école primaire ezala gratuit bato bafutaka te mpo baparent baza na bozangi ebele to pauvreté ebele parce que ntina école primaire eza te mwana ayeba kokoma mwana ayeba kotanga ayeba kokalkule mais lelo oyo bana na biso bayeba susu kokalkule te kotanga te mpe kokalkule te mpe kokoma te na yango donc kopesa gratuité éducation eza malamu mais est ce que eza réussite oyo eza échec mais projet ya gratuité d'éducation na l'état oyo ekokamba mboka eza échec mpo te bana na baklasse ezalaki 20 enfants bana 20 bana 25 bana 30 ekomi 80 ekomi 100 donc ekomi 80 ekomi 100 engi koloba te qualité ya mateya oyo mwana azozwa na l'enseignant eza mabe yebisanga ata yo na place ya enseignant bafutaka yo mabe bafutaka yo te baza nyonga kofuta yo yo ozalaki na 20 enseignant oza démotivé okoencadre 80 élèves molunge kutu na sala classe yango mayo esika oleka eza te solo kutu makasi donc likambo wana mpe mosusu gratuité éducation esimbi te mpo na nini lisusu esimbi te mpo na baenseignant bango moko salaire ya malonga eza te nombre ya bana bazokoka ntan batangisa bango malamu eza te makambo etali nouvelles unités na bango bato bazotangisa bato mosusu bato bazomécanize oyo baotangisa te ka ya baretraite na baministère mosusu retraite za 5 000 10 000 dollars epa baenseignant 1500 2500 donc tianga kaka baenseignant baye batangisa malamu découragé bato bazokende na baretraite donc gestion ya mabe ya baretraite ya dossier ya banouvelle unité encadrement ya malonga esalami te l'état ape bana bazongi mingi na classe mais batongi bandako ya classe te donc gratuité éducation eza l'échec il faut batalela yango ndenge mosusu si ça ne va pas balongola yango mpo éducation ya bana ezobeba parce que mambo etali classe eza kotala programme nde bazotangisa bana qualité éducation est ce que bana baza na résultat ya malamu makambo ya état de siège makambo ya état de siège eza l'échec bakopesa bino tableau bokointerprete yango na lingala makambo etali baélection élection tolobi boye MLP ekokota na baélection ya 2023 tokoalie bacandidat na niveau nyonso mais élection yango il fait l'élection oyo honnête ya malamu e eza bokabwani to bokweseni na baélection nyonso ici seulement na Congo mais vote nango électronique te ou bien bulletin ou bien semi électronique pas na papa Tshisekedi Etienne Tshisekedi mais il faut boyeba que biso batozolanda mate ya papa Tshisekedi ezali des camps wana lobi yango na français te bolanda bien wana lobi yango na français te ndenge toza boye ka na biso oyo baza na nzela ligne ya papa Tshisekedi babengi bango ba Etienne Tshisekediste donc ngai Frank Diongo je suis pas un simple Tshisekediste je suis Etienne Tshisekediste groupe Bususu babengi bango ba fa Tshisekediste donc il y a deux camps donc, na famille Tshisekediste famille Tshisekediste na mouvance Tshisekediste il y a deux camps na loba yango na bosolo ya politique ça fait une année la septembre 2020 il y a les Tshisekedistes et les Etienne Tshisekedistes Frank Diongo na ba mususu toza ba Etienne Tshisekediste voilà na yango wana donc lokola ba Tshisekediste balongwe na nzela ya papa
Tshisekedi biso ba Tshisekediste tokabwani na bango. Vous comprenez? Tokabwani na bango. Lokola bakambi mboka contre bango bamilongoli na nzela papa Tshisekedi biso na bango rouge. Na lobi boye lokola bafa Tshisekediste balongwe na ligne Etienne Tshisekediste biso ba Etienne Tshisekediste na bafa Tshisekediste rouge. Merci. Nazana commentaire belé ya kosala ti. Mais yo muto memaka drapeau, yo muto lataka elamba ya parti politique, yo muto kumisaka ba politicien, yo moko oloba. Lelo oyo IDPS la kakibiso. Lelo IDPS est parti au pouvoir. Nini etindi ba politicien baloba. Na retenir le mot très important. Mon amboka Frank Dionga lobby politique. Basala kango na mutema mabete. Politique basala kango na NT. Politique basala kango na bolingo. Peko sala politique eza mutu o azana makoki ya ko organiser société. Na ba promesse tout ba pesa biso na ba campagne. Na ba discours tout ba pesa kabiso, balaka kabiso. Lelo yo mutu za conseiller chef de l'État. Yo mutu se retrouver ministre. Talisa biso. Est-ce que vous êtes capable de défendre l'idéologie, de défendre le président de la République? Arrivé dans 5 ans, et le belinga belé. Et le belinga est belé parce que na yebi o e salama awa. Tozala na papa na biso aller à Tundu awa. Bato na sal biso na si. Wana nyoso tout obosani. Pona mutuka. Pona lokumu. Pona cortège. Bozuya politique il faut que ça la kangel. Merci. Binomoko. Bon, la commentaire. Merci.